chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mingi balanda EDTV esengo ezali yanga ipona kopesa bino mambi politique ya mboka Congo na ndenge boyebi ete dialogue esi ebandaki na mokolo mibale ya lelo nde ba travaux esili bongo na kobanda dialogue o boyebi esangisi bande wana biso opposition esangisi pe bande wana biso majorité na ya société civile bango nde bazali wana pona ko sala ko beta lisolo na mao matali bongo politique ya mboka Congo à l'ordre du jour bino moko boyoki ndenge ba politicien balobaki na mikolo uta koleka lelo pe lisusu toko ekisa bino nino ezaki na ordre du jour na mokolo lelo ya yambo bolanda na bongo tokozonga bongo na sima poto beta mo lisolo yango. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Na ordre du jour nini oyo boyebi na kotia pona ko beta lisolo. Na lobi na bino mosala otosali lelo tosali lokola tozali ko tourner en rond. Et il fallait tokota déjà na ba commission. Mais tozwaki moi mikakatano entre biso tolobi moyen tokene na ba commission directement ezalité ce qui point de vue oyo toko défendre ba commission na ba point motoba wana ba évêque ba présentaki biso ce qui point de vue wana to partager yango na noter. Nde boyoka ki déclaration générale. Ba famille nyoso mi balendimi. Alors toke na étape musu tolobi mais déclaration générale pour ezala na motuya faut batu nyoso bayoka yango te. Pour des points de vue ya moto na moto. To sengi diffusion nango, médiatisation nango. Baninga na biso ya majorité baboyi. Po peuple pas azali kozela. Yango tozako lwa biso tozana eloko ya kobomba te, bango baboyi. Boko tuna bango pona nini? Ti discussion comme ki lokolo balaka na français dilatoire. Donc mangungu kaka pona kolekisa l'heure. Tolongwe wana même déclaration na salamité. Et comme il toque na ba commission, toli problème ezate. Toque na ba commission après pause, ba point de vue na biso o ezana déclaration na biso. Toko beta yango kuna na ba commission et puis toko pesa bino ba journaliste bo panza yango eyebana. Mais na ndenge lisolo ezali kokende soki miko lisolo na bino eleki kino les 19 biso tolobaki na bino toko sukisa jeudi. Na kalisi bolanda e communiquer na biso. Biso toya wate pona kosalisa songolo pakala. Population ye moko nde azana makambo ya responsabilité ya souveraineté ya mboko oyo. Pona kolakisa population ke toyaki awa kopesa poids na songolo pakala te. Biso jeudi tolobaki bomona communiquer na biso makambo ici. Après wana président na biso Tshisekedi a s'adresser na la nation à quelques jours à 19 wana. Donc toya wate pona kopesa poids na moto XYT. Po ete bilenge ya lusha bazaki bongo libanda babengani bango epa ba te wana biso totiki moto na moto asala oyo ya lingi kosala. Mais biso tolobi na bango biso awa toye ko pesa poids toye ko tia poids na moto te. Population makambo alingi asala akosala yango na bosembo nyoso na bakoki na ye nyoso. Toko pekisa te. Monsieur le ministre, une réaction sur les sanctions américaines et européennes. Nous les condamnons. Ils n'ont pas le droit de sanctionner un État tiers qui n'appartient ni aux États-Unis ni à l'Europe, sans passer par le Conseil de sécurité. Nous allons les attaquer. Nous allons attaquer ces sanctions-là devant qui de droit? Awa bondimi médiation ya Senko boboya ki Adem Kojo nini bongo e bina ko convaincre bino persuader bino poete bozwa o ya Senko bochango liboso pe bino rassemblement bondimi boya ya mbalo ko sola na bao bakendaki na Kanchachi. Entraîneur na biso ya Léopard comment nini? Voilà. Kojo azaki benga na bango. Donc entraîner bango na équipe nationale je sais que oh ezaki coach pour la camp auquel appartient le chef de l'État. Élargi à tous ceux qui sont d'accord avec lui. Bâton se trouve d'accord naïe. Bangwana monaki kuna na Kanchachi. Basali lisanga na bango bayokani babengi yango accord du 18 octobre. Yango wana accord baye na ngwawa. Pona nini? Po biso baoyo toyaki toza bato ya famille wana te. Peto ndima kite que biso ba congolais soki lisole ezali hein monsieur Kojo azala arbitre alors qu'aza entraîneur ya côté moko yango wana to bengana ki to boyaki makambo na ye sikoyo Senko amitina kati ndenge ya église au milieu du village yango wana tondimi que sikoyo
tozwa sikoyo makambo bango basalaki kuna na Kanchach na oyo biso tosalaki na conclave na biso lokola bango ba congolais biso pe ba congolais toya sikoyo autour ya église total la solution ni tokopesa na peuple tokopesa na population na biso ba position na biso yebani lundi le 19 na mboka na biso yo soki tokomi na minuit il n'y a plus de président légal et légitime pour na nini constitution na biso et lobby clairement que na mboka na biso yo mandat ya président ezalaka 5 ans renouvelable une seule fois. En d'autres termes, ce qui peuple pensa ndimi yo aux Hollandais 10 ans. Mais la constitution na biso est bongicité que ce qui ont commis à la fin de la 10e année wana olobake nazo kendete. Lokola to commis na situation wana to sala nini to bomana ou bien to solo la. Solution na biso rassemblement ezali to solo la. Mais to solo la malamu. Condition à liboso bato bazo solo la bayebana. Donc yango wana siko makambo eza clair ezali bango na biso solo na bino lokola boye majorité na opposition rassemblement banani bakozala na intérêt na lisolo na bino moko popo kabola et bonge ya bokonzi ou bien population oyo bauti kozala libanda bayembi bo trahir bango te basoda babengani bango wana ezali oyebi toyebani bana mboka bon parfois ezaka ba souvenir ya kala je répète lokola moni biso awa lisolo ezali moko constitution na biso et lobby 5 ans minimum 10 ans maximum tala to komi na suka élection et salamité to sala nini to tumba mboka to bomana ou bien to trouver solution na likambo wana ya ebonga ya mokonzi ya mboka donc yo partager ni ezaka président zaka moko tout résoudre le problème wana ya ebonga wana et mon ami que ba faute salamaki puisqu'il fallait tous aller à l'élection donc l'élection est salamité oh il faut akobima si quoi il faut toyokana dengeni na kobima je répète il s'agit pas d'un gouvernement ou d'un premier ministre il s'agit du fauteuil présidentiel ce que tu régler le problème mais wana si quoi to kotala donc la élection est salamité tout ça ba élection wana le plus rapidement possible et senge et là on est sengeli toyokani na wana vous comprendre donc toya wate pona ko kabolato ko saba biloko ndenge ozolo ba wana ezali d'abord essentiellement régler le problème fauteuil présidentiel parce que ce qui problème wana solution est monanité et on mo ça les ata tala balobi ce qui gouvernement ce qui nini ezawapi pona nini pour problème wana ezali kasi na yango opinion azali kokana bongo les 19 pote ya sala lolenge azali komona yo en tant que mokonzi leader de d'opinion les kambali boso na sengi na population na biso batala biso malamu boyoka ki ke to senga ki biloko ngo nyonso tout ozo salawa eza la télévision en direct biso ba tobe si proposition wana ezali te que biso ba to rassemblement net boy pour peuple alanda malamu deuxième chose de deux choses l'une Moussa tozo salawa et pesi résultat tokosenga peuple à soutenir résultat wana nandenge que biso rassemblement tokondima ko signer eloko awa soki to régler problème wana oya zobima kobima ndenge ezali kobima n'est-ce pas donc maintenant s'il n'y a pas de solution si d'ici lundi solution ezalité mais la souveraineté appartient au peuple wana biso tokomi sikoyo bato ya mosala peuple akolakisa biso ndenge tosala parce que biso nde tozolakisa nzela na peuple sikoyo bosala mobulu te botala biso solution ebimi mais tokosenga peuple a soutenir yango tokoexpliquer et monanité tokotuna peuple sikoyo tosala nini misale bandi lelo yebisa biso solo ndenge nini pe nini ezaki na ordre du jour mais toza sikoyo na poste ordre du jour ezalaki d'abord makambo ya ba commission makambo ya débat ya déclaration c'est-à-dire chaque groupe devait faire sa déclaration balobi na biso sikoyo to kene pona kopema après tozozonga na commission OK bino bozaki na kati na biso tozopesa bino information pour tozaki libanda bilenge moko bazalaki wana opinion c'est-à-dire bazana posa pe baye ba makambo oyo ezali koleka nao bosololi na yango po ete o bozali kosolola eleka na bitando to
tosololi babengani bango pe wana pas tosololi nango parce que bandeko mosusu oyo yebi bazolinga te biso rassemblement tosalaki déclaration signé par président que tosengaki débat ezala en direct yango ndezwi biso ta ebele tozokende mpe kopema tokozonga mpo na biso ezalaki retransmission en direct président rassemblement signaki yango mpe toye toza kosala débat seri yango. Bon, évolution, tozali na tongo yo, mais toko continuer l'après-midi à partir de 14h pour continuer mission dans la commission. Pardon? Mais l'ordre du jour, c'est répartition des travaux en commission. Boyebi ke basalaki 3 commissions, basango basali 3 commissions. Commission sur la makambo ya constitution et deuxième commission et sur la makambo il y a élection, processus électoral. Troisième commission et sur la makambo il y a décrispation politique. Bato bakanga, bato bako zonga mbokate. Donc c'est 3 commissions. Alors l'après-midi, tokota la makambo il y a ba commission. To solo limingi pona retransmission en direct. OK? Tolinga ki bakot sabino ba journaliste, biso to beleli bakot sabino po nani population ba makambo zo lekawa. Tokoki ko sala makambo te biso mongo to koti lokola que souverain azalité. Notre but que le souverain primaire c'est le peuple congolais. Et l'article 5 de la Constitution est clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. Yangwana to sengi que Milulu ezoko salema et ça la retransmis en direct na radio pe na télévision. Mais le col lobi likambu ya peuple to moni ya bilenge ya lusha na bande ko mususu bazaki bongo libanda baye bazali koyemba bo trahir bisote na yango koki ko lobanini po ba bengani bango pe pa ba agent de l'ordre. Maintenant bako bengana bango te, ça c'est le mot d'ordre. Peuple lobi que bo trahir bisote, bo décevoir bisote. Et c'est ça que nous devons faire. Donc nous devons respecter le mot d'ordre du peuple parce que si vous faites autre chose, le peuple ne va pas vous suivre. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko balandi ya de télévision bouti bongo ko tala ba politicien ndenge ba lobby ndenge ba peseli par rapport à ba travaux ndenge ezali bongo ko continuer boyoki bango ndenge ba peseli malamu boyoki ndenge ba lobby ete basali kaka na kati ya lisolo jusqu'à là bazo koka pena ko yokana te entre opposition na majorité parce que bango ba memi accord na bango ya kanchach ba oyo be ba memi bongo memo na bango ya conclave ya rassemblement ezali bongo wana nde ezali ko meka kobetisa mwa lisolo yango ndenge pe bomoni bandeko na biso ya MLC lelo baboyi ko eto ebi venini we pexi bango ba alors que ba pesa ki bango ba invitation peut être bango pe bazala parmi ba o ba ko participer na we etali dialogue lelo mais bino moko boyoki bino moko bososoli ndenge ba peseli na yango botikala toujours branché peut être bango ba ki pose tango bakozonga tokozala kaka wana pona kotalisa bino oyo etikali pe nini oyo bakuti kosolola parce que na minute oyo totalisa bino ke mbilinga ezali nanu bazali kopota na bongo po ete bayeba bongo na koyokana malamu à suivre. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.